Sarah Tola TV. Retour, il a fallu pour parler Kinshasa. En fait, retour a fallu ça mis bien par ses fans. Ok. Mais normalement, il fallait que le ministère de la Culture puisse préparer quelque chose pour nous. Ministère Mobimba. Ouais. Il y a culture. Ouais. Pour ta musique et banda banana wendo. Ti na bato ba bota malelo. Ok. Ba exploit fallait tout ça là mutasala onante. Sarah Tola TV. Est-ce que y a ça mon amour tout mon quoi na ko ami bengi na kombo ya Kofi Phil na kombo ya Wengemen na kombo ya Wario a télémisa et pour manquer respect. Ba ko sala ngte. Non mais ça fait des montatinda qui va misser na eba sala acte wana. Mais si mon fait pas ça là qui sur place. Te azala qui est pas bimé ba on so ba qui vole mon con. Azala qui vidéo a fait report bimé report izali. Peut-être qu'il y a bimaki liboso na bango mais un bazar ko agresser Zachary, frère n'était pas sur place. Il y a on a besoin que soit une éducation te. Faut pas éduquer bango. Il y a une éducation to moni elo musu pour muta sala ngo. A banga non leader. Leader voilà. Que son na Simbi Zachary son leader a Yoki. Sarah Tola TV. Faire c'est bien non? C'est pele. Faire à moi na wenge. Ok, oui, wenge. Ah, esprit wenge. Bango ba roza bete mbata. Après usali boy poa nini wana na mutu nanga nzoka ye mtatindi. Bablogue les gars na ba répétition. Voilà. Donc faire à cause aller d'accord mais et là au moins on a Monica on dit que ça fait va mal éduquer ba moi trop. Nandé. Ba tu vas éduquer au moins ni boswana bino sur la télévision. Bo finga na ba télé. Bo finga Zachary, bo kenda ti bo filma mwana Zachary. Na retour bo la Zachary pe sabinoni. Aoye la bino peka ma finga pekaka. Très bien. Alors ti kokoma na niveau ya ko manquer respect ko tinda muta simbe na nzoto là, c'est pas poli. Sarah Tola TV. So la niveau sanati ba se clashana déjà entre bango na privé. Parce que muto ba se clashana te on se permettre ça audio modèle auto qui audio natité. OK. Donc ti muto ça la audio bongo c'est que de ngana na privé to beta de ba ma solo moya bandenge wana. Nde bibi. Moi je trouve que moto a mabe moto a bimisinde audio nati. On se comprend. So une natia ça qui audio wana ba commisser la fali. Aïe destination ça nan. Fali. Et c'est internet hein. Moto a dévié yango parce que so comment qui peut pas fali. Banga ba gérer problème on peut ba si yango. Voilà, et l'inga qui peut bima nango pe na réseau te. Ce qui fallait nga kangela e kanda, l'inga bima pe na réseau te, tel pe ga bongo. Sikoyo. Moto nini o batinda ki commisser la fali audio. Sarah Tola TV. Et bisanga lokwa ba warrior a fali ne balinga fali ba moni sko nati lokole ba ozo nati lokole ya journaliste. Voilà. Balongole na master fali. Ba longola e. Ba tiena nga. Ba bosani ke nati alia seka lala accompagner moi na mai ko bana na début à carrière na eti lelo ça fait 17 ans. Nati ala kana fali. Est-ce que depuis 17 ans nati na fali na ba discuter Nan va créer une compréhension. La fin à la couteau. Voilà. Ce qui est normal. Quand on dit on est la privée. La privée, très bien. Ma beza capone n'est la privée. Ba fanatique ce qu'on va la amité. Tant on soit audio à nature sur internet. Pour nature vivre ndengeni. Sarah Tola TV. Déjà nati to ebele na bajar à l'émission en athée. Voilà. Mais quand yamba munturoka anti valeur le roi qui dit que ça va faire parler le monde. Ça va choquer les warriors, ça va choquer Fali. En fait, par là, na audio ananga et puis anga maele que baran doit ministère beaucoup tarate. Beaucoup tarate. Sarah Tola TV. Na pesi ka exemple à mukie. Tam c'est dans mukolo fala tigara vert. Il dit ba dia ta zoaka vert. On va protéger. A protéger da bomo ya mutu. Donc bomo mobimba carrière mobimba. Ce que dit ba dia ta sali ata erreur ya osai la fali audio moko sous colère et bimine internet. Bobo sana kabate la ifina eh. Donc na ba papa et dit c'est eza babiloro oyo beaucoup encourager ate ba warrior ba sala ngo po ba sala pena bino. Trop bien. Au moni soki bo pesi bango accès ya ke makamo ya kina se mutu mwa mauvaise foi bimisi yango efute libanda po bino pe yana mukolo muto elo mo pe ko swa yo po lo bien ngo ka
Ouais, mutu moko ayibi yango abimisi yango baosala mpe kaka boye. Mbote na biso ezali nga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Nous sommes de retour avec force, les amis, les internautes. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, Nabino. Merci pour la temps tout les Kisiango na trop de silence. Mais heureusement que nous sommes vivants et nous sommes en bonne santé. Et puis nous commençons notre année avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de belles choses. C'est pourquoi les lots, bien que beaucoup des occupations, beaucoup de choses à faire, autant la koto yo marambosé belé, autant la koto marambosé belé, ba business et mais nous sommes obligés de vous informer, mesdames et messieurs, parce que vous êtes tellement intéressants et importants pour nous. Donc, jamais qu'on fait la grave, ils sont pourtant qu'on informe Rabino. Et à chaque moment que vous venez dans nos chaînes, des places boye à causoir, bah information à la source que Nania Salaki boye, est-ce que Makambo et Salami Kuna Izali Makambo solo, net yozo, net il est l'autre zometa solo, comme on a après 5 mois, il y a tourné européen, africain, non, l'artiste musicien, la légende Fally Ipupa, qui a fait son retour avec beaucoup de force, Tomoni, na aéroport international Yanjili, Zaki les après-midi, d'ailleurs Zaki n'a pas soirée, comment l'artiste musicien Fally Ipupa Azalaki accueilli par ses warriors, par le mélomane de la bonne musique, par les Congolais Oyo, Bazali fier et artiste musicien Fally Ipupa, pour na kota là exploitation so Oya Sali, na libanda ya Congo, eza lokola ndenge to yambaki ba léopard parce que basali fierté na biso na Cannes, de même peto yambi Fally Ipupa parce que basali fierté na biso na Europe. C'est trop bien et tokolongwana pona kobeta li solo, on a vu le musicien ya jet set de musicien de Ferrigola na kati ya aéroport bazalaki bango presque nyonso en général bazalaki ko sala voyage bané ko voyager. Et ndeka balobaki ngomba na ngomba ndekuta na raté mais batu na batu quelque soit bokimani wapi to wapi suka bokuta na kaka et enfin bazalaki fara na Zakari Bababa ce qui est l'honorable Zakari Bababa se met et ça n'a juste oyo moi personnellement je sais que même Ferrigola lui-même n'a pas apprécié ce geste. Je ne pense pas que Ferrigola yemoko a applaudir geste wana ya kutala que ba musicien na ye o bango nyonso baza ba leki nanu ya Ferry. Tout le musicien de Ferry au moins que na s'est trompé. Mais à ce que moi je sache, tout le musicien à Ferry baza ba leki ya Ferrigola.
Et Ferregola Yemoko Azali, leki ya musika ya Zakari Bababasui. Ce qui veut dire que tout le musicien a Ferregola bazaba leki na musika ya Zakari Bababasui. Comment on a que bayeti na niveau ya kosimba ye na nzoto ke babeta ye oyo ezali justement kotokoki jamais ko encourager ba genre ya ba geste ya ningona parce que ça ezali ko aider génération ezali ko yate. Et nous allons terminer avec les grands concerts qui s'annoncent déjà le 20 avril Ferregola la kati ya Adidas Arena. Adidas Arena Ferregola, les concerts Ekobetama le 20 avril, déjà sold out. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Compétition ezala. Et puis polémique ezala loyale. Et puis concurrence ezala na terrain. C'est une bonne chose. Et souvent quand vous me voyez dans cette chaise, vous comprenez directement que je suis avec Sarah Tola. C'est elle notre analyste d'aujourd'hui. Merci. Naba héros dans l'ombre oyo bazali kosala au four et moulin pour la réussite ya émission oyo. Merci également Nabato Balanda Biso, les abonnés, il y a Sarato la TV, les abonnés à Tout Info. Nous sommes très fiers. Yakoye Bako, vous êtes là pour nous suivre à chaque moment et c'est très important. Yako benga kana téléphone, yako komaka na téléphone, c'est très important. Bobo sanate que quand vous partagez nos vidéos, c'est par là que vous allez contribuer dans ce que nous sommes en train de faire et nous sommes trop fiers de vous. Également moi et Saratola. Saratola, bonsoir. Bonsoir, Nokwabana. Nokonabiso moko. Ok, ma. Ah oui, Marame Belé na yebisa. Non, Doda Kima. Kobota mamobali pasi voilà. Eh, oui, asona yembango na pesi oui. En tout cas, mbote na abonné nyoso ya Tout Info, mbote na abonné à Sarato la télévision. On est là, mbote na ba meilleur fan du monde. Sarato là, vraiment laissez-moi admirer ta beauté naturelle. Merci beaucoup. Tu es tellement beau naturellement que j'aime une femme quand elle est naturelle. Comme ça, en tout cas. Papa Diego Mbote na yebisi ka osa. Les lopes dans Saint-Valentin. Ah! Saint-Valentin. En tout cas, on a évité. Bonne fête des amoureux aussi. Si dès Kofi Bozawa Pilelo. En tout cas, on a fait si bon bonne fête. Papa na maman. Cindy na Kofi. Na Kofi. Kasi papa na maman. Te Cindy na Kofi. Kasi pas papa na maman. Kasi Cindy na Kofi. Ba bonne fête na bango. Saint-Valentin. Voilà, bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Nabatnyo Sobo fête à Saint-Valentin, bonne fête Nabine. Alors, Sarato là, directement Fally Ipupa, après plusieurs mois, Libanda ya Congo, enfin, il est de retour à Kinshasa pour Nakoya quoi annoncer ba date. Il y a double stade de martyr, calendrier pour la 2024 et puis que l'Obanabiso à quand. L'album, il y a 2024 et Kobima a repris sa date à Biloko. Comment tu as vu au Moni retour, il a fallu pour Kinshasa? En fait, retour a fallu, ça l'a mis bien par ses fans. Ok. Mais normalement, il fallait que le ministère de la Culture puisse préparer quelque chose pour nous. Ministère Mobimba? Ouais. Il y a culture? Ouais. Pour ta musique et banda banana wendo. Si na bato ba bota malelo. OK. Ba exploit fallait tout ça là mutasala onante. Donc quand même culture fallait qu'il reconnaître ces grands leaders. Oui bien bon on a besoin rapport aux ba mission a la légèreté. Moi c'est qui net aux États-Unis on a mettre sous ba tongela de monument. Tom sous ba zoa oui. Michael Jackson a zoa ngote. Rocky Balboa a zoa ngote. Ouais. Oh. Non, mais fallait par rapport à la musique, à tout ça, à jeune musicien, par rapport à Kofi Baza, fallait comme papa. Non, jeune par rapport à Kofi na papa Jano Bombenga. Et bon on a boya papa Jano Bombenga beta U Arena. Et ça ton papa Jano Bombenga zaki. Tant Kofi a ça succès à Bakuku. Arena ezalangwana. Na peksa ba beta ba arena bango ba kendaka na ba Bercy na ba Zénith na ba Olympia ba sukawana na martiro ba monela mais ba kokai ko avancer te lelo ba to arena pe na Las Vegas ba arena ezatala ya partout na monde donc ba place a robeta na ba arena ezalaka nango ba papa chéri ba monaka ngo po ani ba tchaka ba boka munyama à l'époque. Donc moi je pense que Fally
félicitations à Warrior, ba fanatique nae, au ba kene ko se présenter dans l'aéroport pour na oyambaye. Et normalement peut ça monte peu courage hein. Il y a autant là que na travailleur qui enfin na moni pe retour positif na ba fan nanga, na ba balinganga, mais fallait soura wana il fallait que ministère de la culture et art à ça moi quelque chose quoi. Non mais ceux qui par exemple que ministère de la culture et continuellement ba fali. Au monité que bagolobani qui kaka tour a fali mais tour a ba mission mususu ba wera ba jibe banda oya teka na tour a fali ne bakomoya c'est quoi ba mission on a ba beta wapi ba yara na combien de trophées ah oui rabeta ba double zénith comme ça là combien de personnes hein zénith ça ba 80 000 places hein, je pense si je m'amise pas non Kofi aya na ba 4 trophées na Kora moko jibe na ba 10 j'allais dire disque d'or. Bon, j'y vais à l'époque, disque d'or, oh, il y a Bakalawana à l'époque, on a Bakalawana. J'y vais à disque d'or. C'est moins sérieux. Le plan à comprendre quoi, moins sérieux. J'y vais à la nini. Disque d'or, on a sur Bazoazoa Kawana. Kofi Azoa. Disque d'or en bata. Voilà, donné par les producteurs. Voilà, sans dans disque d'or vous allez certifié na Snap. Voilà. Bayaya nango me bayamba bangota. Bayamba bangote parce que au moni na lo baka te pour ça il fallait bayamba parce que à l'époque c'est toi ça musique, toi ça émission. Bon à l'époque ba jibe ba wera ba beta soto ngano to zara na média. Tonga peto lo bayamba bang. Ok. Donc tous alate. Média wana tangu bango ba obeta ba concert wana minene biso zalate. Toyoka tozalaka ba participants na ba concert mususu mais toyebite ndenge ni ezalaka. Mais oh biso to uti ko mona génération na biso ba youtubeur. OK. Il fallait que ministère de la culture et ça quelque chose. Voilà, c'est trop bien parce que ton monipé même à ta joueur na biso a uti Rwanda hérité nouveau mot. Yewana Kabulo mona Kabulo mutayambiye aza ministre des sports parce que auti ko défendre Congo na Rwanda babengani na Rwanda pour intérêt à Congo aye directement ministère des sports pe yambiye c'est que ba pese musala et puis ba récompenser ba pilier ba che 1+ na bango na Léopard na équipe nationale à mboka na biso nouveau monga na ba bukana lo koloti en plein match na chaîne et puis tu gagnes un match en grâce na e donc grâce na e mais lelo au monde ara que mamango ya ba culture amboka na biso ara mawato luvu na ko se retrouver na ba Rwanda te ko beta balle pe na temps normal luvu na ba Rwanda est-ce que ça un risque à carrière na e pe à vie na e oui dalasco acta salaki pour mon ara que ari na kata risque ye wana azongi sasa Arobeta na vita to na imana to na mazembe. En tout cas papa Fati Luka place au placé. Atiana na mazembe. A Luka place ka ya bien, ba placer na salaire à qualité parce que Zambila abunda bitumba pona équipe nationale. Voilà, c'est bon Saratola. Alors Fali avant ya Kinshasa on a vu à sala qui interview mo pona lo ba que na 2024 kara oyo. Nazo bimsa album na ye ya international. Est-ce que dans moment oyo fallait sur bimisi album par rapport à marché les allées est-ce que Kosimba c'est ça la question fallait que tout n'a pas marché marché à musique c'est fallait mutate ka koleka fallait atteint wana na ngo débattre ya na ngo tembete ba streaming ezawana Spotify partout au monde que mutate ka koleka fallait na Congo awana wazate. Donc, la plateforme à vente, nous sommes la numéro 1 à Congo. Nous avons collègue numéro 1 au Tekaka à Obimisa. Est-ce qu'il faut réfléchir des fois? Il faut pas réfléchir à Obimisa, c'est héritier. À réfléchir à que vous maniqué ma BP si poto, à ça les réconciliation kotoyo, côté bakangaka muyibi et sibité. Donc, on a un mécanisme à boire album. Fallait réfléchir, il fallait comme la biso coming soon à bien la date ici. À ça va soutien. Non mais il faut que notre album il y a si que coûte à déjà album sur le marché. Il faut étudier pour que notre terrain ça la bien pour na. Fallait étudier en été ya bimisara. Ba tu ba étudier à baza. A tala que tokos 1 il y a la marché.
et a comment réfléchir na boaka wapite fali so nga boaka sikwa ko boaka nka sikwa bosu ki mama boaki est-ce que ça là na moment où fali so boaki album na ye et ko on l'appelle dynastie na marché dynastie ça déjà na marché ta oh ça marché ni boaki na yeba ta nzembo moko te ya dynastie ta moko na yebite na buku banzembo album héritier nzembo héritier ndia na marché ça na yebite ozo ça na la confusion te na ça confusion te héritier na bimisi chemin de la gloire te ka banzembo héritier auto bimisa album ya mion chumi démon ezobeta qui est banzembo dynastie na yo kata dynastie ta nzembo monte à part générique na yo wana côté wana penda simbi yango bien mais dynastie est zéro. Na bar partout ezobeta te. Ozoyo ka ouragan te. Na yebi atango te. Kikangi yozo ka. Na yebi yango te na bika kombona ya kikangi yu po batu na yeba fanatique na yeba loba ngo trop kikangi yu. Donc na yebi ka titre na ngezani. Ni ouragan? Te générique Mwambui. Voilà na yebi yango. Nalali. Wana betaka na yo kaka. Mais dynastie ezobeta ta part Mwambui wana elo mso ezate. Mwambui ça juste des génériques. Kasi générique wana yamana bi générique ezobeta nango. Générique a faire ezobeta. Mais biloko etika na kati de na yebi nanga mutute michopote na yebi nanga ti. Au moins héritier na yo ka ngo ninge betaka. Oka koto ba BM Masengu, nzema opena lingango makasi. Na premier volume, na deuxième volume nango ekito. Bon, et ça li point de vue à Sarato là, elle est plutôt libre, il a coupé sa point de vue na en disant que na quatre albums Dynastie Mobimba ya yo ka na eka Mwambui na lali tout le reste ya ba chanson. Te na yo ka ngo na banzela na yo ka te, ba banzela. Na banzela kaka. Quand na banzela kando yo. Na banzela ti. So na kuta na ona yo ki Mwambui wana to na ba page na ba TikTok, batu na ba sa ba challenge. Donc voilà. Voilà, Tobet allé solo directement, il y a incident où il est qui est à l'aéroport. Comme on a que grand frère Nabiso et né Nabiso Zakari Bababaswe. Farafara Naba ministère a fait rigola. Et Simba Benda comment à niveau ma ministère a fait ba Simba Inanzoto. Ces gestes, Saratola, comment quand on t'a les gestes wana. Tu t'es dit quoi? Oh, on a mon ami qui fait ACP Linangote. Toi tu fais ACP Lio. Faire ACP Nango? ACP. Faire à moi na wenge. Ok, oui, wenge. Esprit wenge. Bango ba rosa bete mbata. Après usali boy poa nini wana na mutu nanga nzoka ye mtatindi. Bablogue les gars na ba répétition. Voilà. Donc faire à cause on est d'accord mais et là au moins on a Monica on dit que ça fait ba mal éduqué ba moi trop. Nandeni. Ba to ba éduqué au moins ni Boswana abino sur la télévision. Bofinga na ba télé. Bofinga Zakari, bokenda ti bofilma mwana Zakari. Na retour boze la Zakara pe sabinoni. Aoye la bino peka ma finga pekaka. Très bien. Alors ti kokoma na niveau ya ko manquer respect kotinda muta simbe na nzoto là, c'est pas poli. En tout cas, jango ekena bien. C'est pas poli et puis c'est pas encourageant. Yé ferré. Soyi bata fali bakutane quelque part ba sali bon c'est pas nan. Parce que fallait non finga faire était mais faire finga fallait. Faut pas oublier. Le seul artiste musicien ou l'acception kaza mal poli, aza insensé, a finga ka eza faire. Faire mutana na mafinga na musique iti. Oh, fira kutada ma finga na musique. Oh, papa. Ba mitungu bese finga manango bosani. Te, ko ça c'est la pardon, ko ça confusion te. OK. Musique ba vieux akala soki bazako boka na ba jeton parce que baki na respect ya ba vie privée na bango. OK, très bien. Bazo swana na banzembo kaka. Voilà. Te mon soro laxi makaku ko finga mo comme ça ko finga. Bani makaku nenga tete na kati ya nzembo. Jamais mona jiba vanda boye au déconner le wera. Exacte. Michel Bosso ya ko manquer ba tout respect faire na premier soin. Muta pesa kofi komba koko dia nzombo etikala lelo fere baluka bato so fere ba bengele lo tilapia po ni ba fanatique ne basilika muta banda ko pesa ba ministère ba kombo ezaka fere koko dia nzombo na premier soin muta pesa fali kombo ya tantine Fanny c'est fere non. On attend maintenant sur comme ba leader donc on vient faire na fali ba comme ba leader kasi ye muta finga muninga pesa e kombo wana. OK.
Tantine Fanny, on a ça, le Wasondeni. Yeah. Donc, c'est ça parmi les blocs dérangeants à Fali, on peut bien comprendre alors. T'es ça, les blocs dérangeants à Fali, t'es dans le biga, est-ce que, bah, déconnement offert à ça, na Weranson, vieux jaloux. Ah, surtout le point vieux jaloux. T'as la Fali na Kofi, et qui peut guerre, hein. Ouais. Pour n'y Fali pas ça, là, n'aime pas monter, Missy Jomo, Laura, Kofi, vieux jaloux. Qu'a faire une ta salon. Si qu'on a makambo faire à salana wera, quitte là. Na mambo faire à salana wera. Makambo faire à salana na Fali. Makambo faire à salana Kofi. Est-ce que na vie na ba si ba télémisa en aucun jour, oui. Que ba télémisa na aéroport ba beti mbata parce que ba pas au moins même à aéroport en Gilo. Toi na ba fan affaire. Oui. Basala na ba bureau wana, toi na ba fan na Fali. Toi na bafana Kofi, toi na bafana Batutu. Voilà, Batutu, Bazakuna. Ngai na lounge bar. Ah, na mona ka jeune moko ya ah merde na la ko fort. Na mona servir yo. Ayela nga bouteille de champagne. Penam ah wa ayela nga bouteille de champagne. Très bien. Ay singa bi me nga na warrior eh. OK. Na mituli nga biso warrior aza seki golo aza. Azali. Kofi fil aza. Voilà. Spiritas aza. Donc Batutu, ça. C'est logique. Est-ce que y a ça mon amour tout moko na ko ami bengi na kombo ya Kofi fil na kombo ya Wengemen na kombo ya warrior a télémisa pour manquer respect. Ba ko sala ngute. Non mais ça faire été mon tatinda qui ba mission na ba sala acte wana. En plus si mon fait pas sala qui sur place té. Azala qui est pas bimé ba on se ba qui vole moko. Azala qui vidéo faire pas bimé aéroport Isali. Peut-être qu'il y a bimaki liboso na bango mais Abaza ko agressé Zakari, frère n'était pas sur place. Il y a un absor que soit une éducation té. Faut pas éduquer bango. Il y a une éducation to moni elo musu pour muta salango. A banga non leader. Leader voilà. Que so na Simbi Zakari so leader a yoki. Est-ce que ben na be mission musu so mona mission peut monter mes souki à répondre à ça l'émission à clash. Mais leader a sili lié. Ah oui. Na tinda kio. Vous comprenez? Parce que dernièrement, Séguin a eu suspension il n'y a pas longtemps. Parce que les cas qui na télévision, alors bah propos mon pour na Weranson. Directement, j'ai bien pu na suspendu. Voilà. Yemo alo bagango. Voilà. Donc au moment là que makambona ya koloba ke o faire eba ki faire eba ite so faire eba ite orchestre na ezane ba en éducation té. Donc il faut bana ko gérer orchestre na bon. Tout à fait ça orchestre na ba en éducation té, l'exemple à suivre bon les affaires. Ba mo ba bi leader na biso a déconner là de aba vie a finga Kofi a finga wera. Est-ce que fallait ça sala ngona Kofi? Fallait ça sala ngona wera? Fallait sala ngo déjà na nani? Mais faire à sala yango. Donc ezola na muto à train comportement ya leader yangwana bambolombolo ba Hollande. Bah, en tout cas, nous devons décourager ces gens. Il y a comment que Zakari respect? Quand même, oui, bah, au gros, si les capots lobby peut attendre n'importe quoi pour naïe, oui, c'est normal parce qu'on a mon toit maïna makila. Mais jamais un musicien a fait rigoler la costume à Zakari Nanzoto. Jamais. Je pense que ce musicien-là, bon, mais je ne pense pas que c'est ça. Ce n'est pas. Papa, oui, biloko ça marque na Congo hein. Comment dans une frontière quelqu'un qui se permet au bêta mutumbata boutique pas bimia kei. Ah oui, que ça va discussion entre babo. Non. Au moni to sunga batu batala biso. Moni makambo est important ya mboka to ko lo barate ke eza discussion entre bango. Na frontière na mboka moko te batu babunda na kati ya frontière babunda te. Na aéroport nini oko beta mutumbata na aéroport nini obima wapi? Non mais Sarah, tout le monde a yango. Tout le monde a sécurité a fallu à beta nyamakor na aéroport ya njili. Mais tant na solo na loba nini? Aéroport nini ka na Congo nde makababo esale marake batu ba bunda na aéroport
bato ba osona na aéroport bana facilité ya nyonso yango na mituni ntango bato babetaka bambata yango to bato babundaka ti babimaka mpe babimi mpe so mpe aza kozwa vol azwi pas kei so mpe aza kobima abimi mpe pas kei ma aéroport aza na bacaméra partout à placer bacaméra est-ce que pende eza aéroport njile kozanga caméra te na tuni te ezali Sarah yango na bi est-ce que ezali ce que eza gloire à Dieu parce que so tokomi ozanga na malili na aéroport international de Njili malili eza te nayebi te so babongisi voyage nanga suka motoki nakokai te c'est kore kendaki kore kendaki mokolo basalela groupe c'est le groupe parce que groupe mayo ya ko alimenter ba split nyonso ezalaki te yo yebaki te ça arrive non okay. Ça arrive. Ok. Mais toutefois, eza kana Congo nde biloko wana esalamaka. Entre-temps, bakokoki kokanga moto abeta Zakari Mbata. Même acte au balondo asalaka na nyama. Akobeta nyama corps na kati aéroport. Normalement bakoko bimate. Na perturbé sur qui est perturbé parce que l'étranger baza wana. Oui. Baotala donc na ye nana ni bakokai pe okanga bango ba interpeller bango ba ratisser bango na ba vol pour que la prochaine bateau ba otika là ba comprendre que isa frontière ba sara ba jeter. Donc malé membo wango e bon nango ka. Et trop bien Sarato là, malé membo ke bon comme nous sommes en train de parler de Ferrigo là et directement comme je l'ai annoncé que Ferrigo là va se produire le 20 avril na kati Adidas Arena. Déjà sold out, ba billet presque nyonso. Et si était Camille à ba catégorie nyonso ba billet c'était Camille bravo merci na ba goloa pe na ba mélomane ya bonne musique oyo bazali ko somba ba billet ya ba ndeko na bango ya ba musicien na bango ba congolais et c'est que nous voulons dans la musique congolaise. Voilà, Sarato là Adidas Arena le 20 avril. Et tant que journaliste que tu es et puis congolaise que tu es, tu as quel mot pour Adidas Arena? Aucune, ça veut dire quoi? Non, non, monte. Oh. Même musicien Congo dans ça l'événement, un journaliste au Kosanga monte. Est-ce qu'on a obligé à na chamaloba? Il faut tiens parce que ça musala na yo. Et ça musala na mena o sala na o na lingi, na koloba o na lingi. Donc ceux qui ba journaliste tu as plus de millions à Congo. Ceux qui ba onyo stu ba lobela, on faut ça pas lobara. Sold out salami. Babie nyo société Nathalie Nathalie nanga pété. Na yebite penza. Je comprends mambo te si vous. Je suis dans l'émission on est Zara zoy ba ni mamba. En tout cas na yebite. Toko tata na nati lokole. Oh. Ça référence à l'événement nene bongo yo bongo. Aucune idée. Aucune idée. Bon, abakisi sur le 21 na Adidas Arena. Rien à le 20 le 21 double Arena. Na yebite. Na yebika stade double stade de mentir a fallu pour pas. Na yebi chemin de la gloire réseau bima. Na occupé Fabregas Paché date. Na Jesus. Ouais. Nani nde nino asali sold out na stade de France. Na 24 heures na jour mororat. Ouais, na ba heure, na ba heure. Moi na pas ndoké. Donc en tout cas on a une information ngwana. Mukilipe zolo ba ke Ferrigo la zo kende ko corriger ba Arena nyonso ya Falika na Arena na yemoko ya Adidas. Azo corriger tous les 3 Arena Fali à Betty. Firazo corriger on Arena moko. Yambanga après concert. Dona yamba le 23 avril. Neto beta ni solo na. Nde na oloba. Nde oloba. Et c'est là que Gabona stade de martyr hein. Avant stade de martyr peut faire pour le Bakate webi. Papa, au moins de tout ça musala na biso bon. Malamu na sa musala na lobela likambo motema elinga na loba. Moni batami tema mabe na pesa bango ata intention na ngate. OK. Faire motema mabe. Souverain. Ouais. Na pesa ka batande ngwana tata. Au moins na teke obina ngana stade de matina ba noni. Na c'est la moto promotion fait te poata na lobby mabe, ils ont fait partie de la promotion. Donc etalingate. Ngana oyaka critique. Critique. Et l'homme soute. Na oya critique après.
Donc comme asali makambo ya bien moi yo lobeza te te asali eloko mo bien nanu te maintenant lobande te pona pesa et pouvoir nazwa te énergie na ngai ya mokie contribuer na na piate voilà ça là non ya kaka après pona critique tu es libre de répondre ou à ne pas répondre surtout nenga Fabrigas non répondre héritier non répondre bamisien tout kofi kutu non répondre mais vérité jamais. Nati Lokole balobi a s'excuser par Pati Ambroise. Après voice bimaki a traité Pati Ambroise des mots oyo tokoki peut-être qu'on répéter bien qu'il y répété un mot. Et puis de dire que fallait patati patata, il paraîtrait que Nati Lokole a s'excuser par Pati Ambroise. Ces jeux de ping-pong et pas y a grand frère. Olobi boyo baluki olobi baluki. Je sais pas comment tu as trouvé tout ça. En fait problème à Nati bande bimiti que l'ancien lobela ngote hein. OK. Elle lobela ngote parce que na CP nanga na ngote. Bien. Ba mikolo mais bazo agir le roi ba immature. Très bien. Nati je pense que ba c'est clash na de na ninga ba privé. Oui. Na parti hein. Oh. Papa, wende na za bon. To se clash na pena jona ngana ba chombo. OK. Oh maloba monso ebimi na media eza mabe yo ngana kenda pa kamanga ngana kuti mobile na ofinge bemba mama na parce que bemba mama na wana so ba enregistrer ki yango eke bimi na media mobile la fingi mwasi na bemba fingi mama mwasi mama bo kilo na yi okelo ko ngeke kende très bien na kata ko swana mwasi pa finga mama mobile to mso afingi pe ya mobile et les capotes finga na ngana yo ezaba ja ping pong to salaka mais so bébé na chambre so kasi cousine to belle sœur na ngamora ya ki vacances a cheli to ya yo ki ningi na oloba e bemba maman na yo enregistré oui bi problème ekoya grave entre temps to finga na mobile na nga elekaka to ebi ke to finga ni na se akanda parce que mutu so aza énervé moni kanda déjà ya Satan. Oui. Mutu so aza énervé contrôle ya sauté. A commis contrôler na l'esprit mabe. Alors, ngelo esa nga pas sezani. So la niveau sanati ba se clashana déjà entre bango na privé. Parce que muto ba se clashana te au se permettre ça audio modèle otoki audio natité. OK. Donc ti muto ça la audio bongo se que de nga na privé to beta de ba ma solo mo ya bandenge wana. Nde bibi. Moi, je trouve que moto a mabé, moto a bimisinde audio anati. Très bien. S'il faut analyser, on a condamné moto a bimisi audio anati. Non, mais nati ye moka loba ke batinde la fali voice ngo. A qui conscient que batinde la ngo fali. Si ko moto ba voice a qui peut que pas na. Ne pas ya fali. C'est que ba se clashana déjà na fali na chombo. OK. Très bien. A camarade ni au papa. Oui. En dehors aux ala fali, ana ba master ba segara ba liaka, ba mankana ba respect. Fali asa humain, fali n'est pas extraordinaire, asa mutu. En dehors de tout. Des amis. Et alors en dehors aux asara to lande ba to ba yoka somo na ngana enregistrer ba tu na clashaka, na ba master auto finga na ba on téléphone. Et moi ebi quoi c'est ça ba. Te ndenge batu babanga ah OK ke na enregistrer batu sko andeo ya makambo ba baza ya batu bafinga nga pe aselinga voice a manquer nga respect ya kati OK bana yo mona muninga na sawali boma na mutu na internet e ko sote sanga so muta yo kisko audio ndenge wana awlo bandeni on se comprend so ina tia saki audio wana ba komisi la fali ay destination ezanan fali c'est internet hein. Moto a dévié yango parce que ce comment qui peut pas falir. Banga ba gérer problème on peut ba si yango. Voilà, et ninga qui peut bima nango pe na réseau te. Ce qui fallait ninga kangela e kanda, et ninga bima pe na réseau te, et tsali pe ga bongo. Sikoyo. Moto nini o batinda ki commissaire la fali audio. Allez mutuana a bibi sur les réseaux sociaux. Idéani. Très bien. Parce que les fans sans âme. Oui. Les fans n'ont pas d'âme. Ouais. Les fans n'ont pas star na le quoi ba warrior a fallu ne balinga a fallu ba monisco nati lokole ba ozwa nati lokole ya journaliste. Voilà.
balongole non master fali balongola e batiena nga babosani ke Nati alia seka lala accompagner moi na mai ko bana na début à carrière na eti lelo ça fait 17 ans Nati alaka na fali. Est-ce que depuis 17 ans Nati na fali no ba discuter nanu ba créer compréhension ba finga na kuto voilà ce qui est normal ka po biba na onde na privé na privé très bien ma beza ka po ndenge bimi na privé ba fanatics ko ba na amte tant ozwa audio à Nati o chango na internet pour Nati vivre ndenge ni très bien osko mona mafinga ba warrior et kezungi parce que ba fanatique ba na ba bengra na kamana ma musique causera un retour penda positif. Surtout pas travailler avec les artistes musiciens, c'est un grand problème. Il faut avoir un nerf solide. Nerf solide, ce qui était, c'est chaud. Nga uzo kana uto sana voice mobo. Na lo bane mandeti mamba lukuta ndeti na bane mamba solo. Yo quand ça ndeti mamba lukuta. Je lui dis que non, on a habité et ça la bino ndenge nini. Mutu bo sala wana e boye me koma na moment boye. Pourquoi retour à Bamisé Zarabongo, ça mission faut qu'on mutema parce que liboso ma finge uta na ba fan na eba obosana. Pas ba fan ne ba eba même pas tom sou natia eda fali tom sou mbongo alipa. Très bien. Tom sou natia pesa fali tom sou sentir fara mata podium sentir les gars munene alongola sentir apesa e. A eba ngote. Parce que arrivaka. Et arrive à peine qui na ketch mo boye o matalango podium pas ketch fongwami biro apesi o ketch et arrivera ba fanatique ba yebate que peut-être à l'époque Nati azaya ko yamba fali au fela no pesa da différentes pour la kiti c'est ça c'est ce que nous faisons na ba auto bandana bango au début si ko fa na otala ka fali o azalelo na audio ya Nati ba crucifier Nati très bien. Est-ce que vous comprenez? Bah crucifier Nati. Entre-temps, monto abimisi audio à Nati azanani. Point d'interrogation. Monto mabe, ils allaient monto abimisi audio. Ils allaient monto à lobby. Pour monto à lobby, à lobango na privé pour bimate. À lobango pour éco mais la moto yo. Ils allaient dans groupe hein. Apparemment na groupe na bango nde bazala wana. Ba bimisi yango yango za loba boko misela ye donc lokinde muto azu yango na groupe abwaki yango na réseau cause la pembe na ba musicien c'est un grand problème parce que toutes les personnes qui entourent les musiciens ba oui la musicien très bien misali ngaye ko le kalo souk entre bango pe yana bat balinga na tite Nati wana ya kantara nini yana bat pe balinga donc ba bomanaka entre bango balukaka balukaka poste ou considération moro supérieure que les autres, to confiance à chef. Je comprends donc nous mon ara n'entourage à leader batubabomana mingi. Moi je trouve que pendant toutes ces années Natia va fali. Notre cas audio Natia manqué falité. Même audio Natia et bima mamba kofi. Babimi sango. Mais aki conversation privée. Privée entre deux personnes. Vous comprenez? Donc moi je trouve que les fanatiques peuvent amener moi pour que ça bango ya choix na bango. Mais il faut le condamner muto abimisa ki audio. Bon, avant oui. Oye ba pende. Condamner muto abimisa ki audio oui, c'est bon bien. Mais maintenant, comme déjà ma essayé sopani audio bimi, nous devons aussi analyser ma camo bimi na kati audio wana. Dire que je vais recevoir musique Ndingo pour que et ça la passe et je sais que ça va faire mal. Tandis que Tobi Moutora Nati Lokola un slogan le bara zéro bêtise. Comment Moutoa soutenir zéro bêtise se permet lui-même Yagoyama Moutou Yaba bêtise. C'est là, ça a arrangé Nati ou ça a dévalorisé Nati? Moi je trouve que Nati a au moins qu'il soit fallu. Ok. Bon, bah, tous les coups sont permis. Hein. Et au moins Rochuba fallu. Ok. Aïe que à Simba côté soyez là koyamba muto aza anti-valeur lokola kindingo. Déjà Nati to ebele na bazara émission en até. Voilà. Mais koyamba muto loka anti-valeur lokola kindingo aïe que ça va faire parler le monde, ça va choquer les warriors, ça va choquer Fali. En fait par là na audio wananga epianga ka maele que barando ba mission beaucoup tarati. Beaucoup tarati. Très bien. Lobby
tango bebani na Ambroise bengi biso nyonso tout fineli mwana mai to koma ku tutika ba parquet mais yo komo bongisa na ye biso nyonso pe to obligé pe ka to bongisa entre tanga de ana kenena na ba parquet na futa ba mbongo bala rekufa tout alors pona nati e koma ilo rola fali azo manipuler amono wa ba osaka ne roi moi muke donc yango aloba bi dans ce cas ye le cas azongisi Ambroise ngape na oyamba kindingo ozo comprendre mais nde na obeno na débit ebimi ki immature très bien comment on a ba grand garçon ba grand messieurs ba homme marié le roi bango pour bango tout apparemment ba na basi na bango babala bango tout ba meilleur ami 17 ans et amitié c'est pas facile donc c'est que ba mbongela mi pepeya ki me bozala ka na ngwi mais koko matina ba niveau na yamba kindingu c'est pas pour le responsable. Voilà, merci beaucoup Saratola par rapport à l'analyse. Je pense que il faut comprendre injurier n'a-t-il au collé ils a rien parce que à ce qui moi j'ai compris ça que voice one salama qui na c'est à émotion na c'est à kana a combien ngoti na suka mikolo autant a commis message moi à publier a combien ngoti non bo excusenga na ki sous colère et tout a sengi ku na pati Ambroise pardon mais les insultes auprès des warriors et kezongi na peut-être na bato ba warrior ya sala ki pe na bango bien na minute yoka conseil mon ebisa batu tout ba entourage ba musicien ouais. Nati Lokole a fait 17 ans avec Fali. Si je ne me trompe pas, vous corrigez dans les commentaires. Soki, ba fingi, ba baluke sans réfléchir, même Bola Mora la Fali. Ça montre que tout bazinga ba musicien. C'est possible. C'est possible ba finga bino tout bon artiste. Très bien. C'est possible. Donc les lopetoro là to l'amour ba wayo ba lapider di ba diata ya osaranate. C'est possible. Que ce pena que non. Alongo pena na nzela. Te alongo bien te ba olanda na mafinga ola elande. Yo o salela nini? Ba ola ki se pena muziki. Ba bosa na ke mugomzu pe papa edi ba cameraman ba la rata filma rapinda aigle sapato amatisie abeleli pe aigle. Ce sont des sacrifices. Nyoso wana. Babosa na ki aida bango ba nta ko aider mutaka ko pesa mbongo babosa na ki aida ka etom susu atikaka vert ya zwaka vert na ya protégeaka que mon consul na podium libange lingaka ya di badata andimi libange so je comprendre ngana lobaka poni batambongo baza bengrate OK batambongo baza bengrate envers les autres envers les pauvres poni loi ya nature. On dirait ingratitude les apona babola. Ça pour na baiba na ngote. Ya on l'entend sabino ke ba. Ingratitude na jalousie. Ba riche ba rajalo. Ba riche pe ba bengra. Nde ba travailler wana au monde en tant sous garde corps na ya risque liwa pona yi. Oui. Mais na suka na ngwa bengani garde corps wana longoli vie pe bongite. C'est l'ingratitude. Na pesika exemple à mukie. Tam seza mukolo fala tikara vert. Et dit badia tazoka vert. On a protéger. A protéger da bomo ya mutu. Donc bomo imobimba carrière mobimba. Siko soke dit badia ta sali ata erreur ya osai la fali audio moko sous colère et bimine internet. Bobo sana kabate la vina ye. Donc na ba papa e dit c'est eza babiloro oyo beaucoup encourager ate ba warrior ba sala ngo po ba sala pena bino. Trop bien. Au moni soki bo pesi bango accès ya ke makamwa ya kina se mutu mwa mauvaise foi bimisi yango efute libanda po bino pe yana mukolo mutu elo mo pe ko swayo po lo bien ngo ka peka mutu mo ka yibi yango abimisi yango ba salo peka bo accès au finga ba proche Fali bino na kati boyebi ke natia moto Fali pendant des années plusieurs années donc so il natia déconner c'est que elo mo isalini est choqué. Vous comprenez? Beaucoup vendent entre vous dans la mia bébé au bongisango. Et puis bongabo ba mutabimisi audio. Ouais. So bazaki na bomoko. Bangaba ba mutabimisi audio wana. Moi je trouve que na niveau fallait a commis ça sert à rien au lukele sous barankine.
ya olukele ba confier de na bango ebele nati lokolo a pembeni na ye déjà pendant des années est-ce que bolingola mutu mo asali 17 ans ka pasala i voice modèle wana bo lapider parce que yemo be fallait un système ya ko garda ba masane ya kala oui il a ce système et c'est quelque chose il y a bien on a félicité kae oui. na tia kende na mutu mo o ya uta inaperçu bo yeux bo che pembeni bo ebi mamba memela bino bo tala rapeti to vandi na jongo combien d'années asali nini pourra lobby bo est pas prêt aza mutu abeti libaku boko benge pe bon nati yoko loba na nga bo ndeni ata ye mo fali ako benge pe nati ndeni yoko loba na nga bo na ekini ato solango problème eza quand ndeko lobi asaka là parce que fali pa ekini tokotala akozala na répétition fali apparemment pe fali nete face à l'émission mon akini ndenga ye est-ce que koleka na plateau na ti lokolo ba koyamba museki ndingu te musée ba koyamba te wana bima bablo asu kolea ah wana zaka ke no bimi kaka bo o baloba batunde batu omoni ba fan ba na amte bato ba entoura ba misie ba lingana te eza normal omoni loko nani ya sali ba benga ngo pe jalousie nati il y a quelque part jalousie voilà jalousie ya mutu na ye ndena zongisi ya kangisanga ezalaka c'est normal c'est tout à fait papa nga na bakangisanga pa mutu wana yo sko zongisi oh na peut-être par jalousie na baleta on comprend eza jalousie et au-delà de ça au-delà de tout batu babosa na que nous sommes des humains très bien. La jalousie existe. Nati lokole ba propos oya lobi wana elo ni eza grave na kati. Nga monika jalousie na mécontentement c'est tout. Que moi na mai il fallait pas azongisa ye et tout ya mo ta na ye fallait yo que la biso voilà alors fallait yo que lié ayo que lié té fallait yo que la bango bango ne ba batu na parce que émission il fallait aussi na Kinshasa o za protéger na za pa nati. C'est ça. C'est ça. Pourquoi tolérer batu ba finga na ti lokole na mambo binomo boye bake ma campagne na ti alobi eza pe normal. Eza pe normal a mutu. Ma bela ngo pe bibi na média. Parce que même makamba oloba ya kindingu makamba kindingu ya ndeni. Basi ebele na mibali ebele. Bazala so bo swana. Oyeba moi so nga choqué mobala chokake wapi. Nani wapi? Atangele non ex na ye. Soit ebisie ngana obimana camarade nao. Et soit que ngana ko benga non? Ça choque. Surtout les sola ex na matoi. Ça dérange. Au moins netika ezongi ya solo. Netika maman ezongi ya solo. Non, betora pona choqué. Est-ce que Nathan normal natia ko yamba Nathan to za bazo bateto ama native na ko yamba kindingu bingi pe kindingu pa yambi wana ba maloba ya ba jaloux ya elo mo isali ozuwa bon yelo ko zui parti Amboise ngapela o yamba kindingu ya ba maloba basi baswana na mibali ya ibi mobile na nganda za ba olingana tangele masola XT ngakutu yokutu a mobile mabe ex na ngakutu nanyo azaka mobile malamu ça dérange. Donc ça dérange. Moi je trouve que fallait la place na niveau comme n'a besoin d'en batu. Et en plus pour finir na sujet oyo. Bokabolé na batute. Nati le kolepe il faut doser ma voice parce que pourquoi la nika ba voice na ye kané mutebimaka na place publique. C'est ça. Azo solo na mutu ya bimisi. Alors bana mutu ya bimisi donc. Comment na ça la keba pe na batu ya sola bango ya. Akoma kaka. Ils vraiment le temps à autre, ils allaient quitter ça, c'est pas bien. Vous êtes parmi les personnes où vous avez. Moi je trouve que Nati lokola ko sa voice à modèle wana te atinde la mutu aza orfali. Orfali voilà. Sûrement la carte groupe comme tu l'as dit. Na bande na banka na moko na mauvaise foi. A fuita ngopo ba lapider na ba warrior. Trop bien. Moi je trouve que fali ndenga zongi nati pas reconnaître ba erreur na e a sengi pardon. Ba bongisa na bango moni. Comment on va faire ensemble? Papa de noyebi na ba niveau mo boy fo boya kokabana na batu. Na batu. Mutu na yo. Bo bongisa kaka.
bobongisa kaka tobongisa parce que léo toko beba na José akende bato baebele baoya moto azoya wana oyebe ta dame na ye oyebi comportement na ye c'est ça tamsu baallie na ye asolala bacriminel na bamini donc c'est compliqué na moment na place ofale akomeli nango awa botika kopanza ye na bayeya ye ya kala soki mabe eza bovanda basala biro po ani bovanda natie olobi bongo po ani Ambroise wi akendaki mazongi andeko na yo bosexcuse et tout biso nyonso tosangani apona na epona fali alors nous sommes censés aroyokana très bien soki bosanganaka mpona fali vous êtes censé aroyokana pourquoi bosala babras de fer bowelani pa fali mobala bato ya nana papa ya bana na ye voilà baba keina ya ba ya mobali ba makosis ba malka beaucoup ma bango te pourquoi pas bossa ba warrior na ye voilà donc soy mabeza bossa la ba réunion pour ani colloquer le baïbo pour ani et dit ba dia to sala nga boy pour ani Ambroise lo baïbo yoku to sala mabe okangisanga et tout c'est la famille so bon sangana pour une cause ya soutenir Fali alors bois sans ça yokana trop bien Sarah Tola. Merci beaucoup et je trouve que c'était vraiment important et c'était vraiment appelé que tout ça l'émission à l'élo pour éveiller conscience il y a Batumususu. On a parlé de Fali mais il servi un exemple il y a bureau il y a musicien tout. Ouais. Bureau il y a héritier, il y a Ferré, il y a Kofi, il y a JB, il y a Wera. Bureau il y a orchestre tout et servi un exemple que niveau bokomi bokolinga soute ko kabwana na ba oyo ya bino musika te peut-être pour na ba futurité mo boy parce que bambonge na mi pepe ou traverser c'est ça et ça déjà ébélé et nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis partout na mokili mobimba na Sarato la TV Bolandi Biso na toute info Bolandi Biso et comme d'habitude bon mais ça na biso tozongeli toujours chaque toutes les informations, toutes les actualités, tout analyser pour Nabino. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à dire merci. Na Héros d'Alombre, Josué, Pidav, Bazalaki, Basalé Moussa, Nabango, Katama. On se retrouve dans une autre émission et c'est pour bientôt avec Sarah Toula. Merci. Au revoir.